Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Alors, Mr. Siatoul, Tolanda ke loko mogo toki likamoko boy, masolo ya osali association mo pona kodé ba maman na tolo, o remarqué ba maman na prema tolo, yango osali association. Kombo association nini et puis tina nango zanini. Merci beaucoup Adi Londelo pona motuna na yo. Na sali association pona ko aider na maman na tolo te. Folo baka likamuna loko nango. Nazali ko aider ba maman pour un cancer de sein. Donc association pour aider ba maman pour ma belle. Parce que le cancer de sein est comme ko boma ba maman na biso ko le ka corona ko le ka pe sida. Yango epesa nga ide na meka ko sala association wana. Association na kombo nango ezali Asosameko. Donc association de meilleurs du Congo. Ezali association moko et réunir ba garçons congolais oyo ba yebi komela ba maman mabele bien pour éviter bango cancer ya mabele. Voilà. Alors tant aux autres ba kombo wana boy na miso batu ba yebi quand même Siatoula oza quand même oza vedette nene oza célébrité na biso nengo zolo ba boy ozo mona te ke soita musu ba papa na ba maman na bokilo ba fandi ba mozo bimisana ba otala télévision sika moko na mozo lo. Adi omone loko ebomi mboka na biso to benge loko ne loko na kombo nango. Quand tu veux éduquer tes enfants, yebisa bango eloko boye kombo boye lelo Google comment mwana ko kende na internet abeti et puis amoni yango. Alors mabele na nzoto ba mama ezali eloko moko ezwaka mingi cancer et bomaka pe ba mama. Pona nini? Nous avons constaté que ba mibali ebele ba melaka soso basi na bango mabele te faute ya temps alamuki ake musala alamuki ba problème baza ya koswana oyo fa kende pa inaye. Alors eza oubli yango nazo zongisa ba papa na ki responsabilité na bango bazwa ki responsabilité na bango na maboko ba mama bazo kufa na cancer ya mabele. Pourquoi? Ba papa bazo mela bango so mabele te neti akala. Alors yango nasali association oyo nakini déjà na utaki na salaki yango hawa na poto nazo recruter ba jeune garçon o bazana bo pikiliki o ba yebi komela mabele bien. Mais bando le kandeng ba mama bando batele ma wapi recrutement et bando sala mandenge ni ay kokoko ngai na ekotala tolo na yo ou bien ba hôtel mana balaba ba mama bazoluka bango. Merci beaucoup Adi pona motuna na yo. Nous avons nos bureaux partout ici en France, bientôt tu retiens en Belgique, tu retiens en Allemagne, tu retiens en Angleterre, tu retiens en Espagne, tu retiens en Finlande, en Grèce, en Turquie, partout. Tu retiens en représentant en Bisso. Alors en France, bureau na Bisso Zalina 70 rue Anatole France, na Saint-Denis, so ba yona na deuxième étage, ba kokuta bureau na Bisso ezawana. Alors na bureau ba basala ni na bureau toza na représentant légal Lixon Kangi yazali wana pona kosala ba fiche ko sekate papa eza vie ya ba maman na biso indeza Angers hadi ko sekate cancer de sein obozomona ezoboma plus que corona ezoboma plus que malaria plus que sida. Alors na tant que congolais na souci ya ba maman na botama na maman na linga ba maman mingi na binona sala situation oyo au moins to sauver ma vie. Alors revenons na ningo tunaki ngai ba critères les anini ningo tozo recruter ba jeune garçon au bazana na Paris
Ezate ke omelaka masanga na mulangi oya oboko tsanga na melaka ba mama mabele. Non, tokozwa yo te. Alors, tokotala CV na yo. Nakin, est-ce que au soit mutu na bitumba nous sommes les critères so soit mutu parce que ba maman va réclamer ba teto na bango ezo zoka ba mbali msuto ozwaki neti na Kinshasa bazo tika ba maman na ba pota c'est pas bien. Donc ba ko sala stage eza na mo et pas yopi ba sala 3 jours c'est mato bois ki bango na terrain na stage wana ba osali na stage wana tozana ba mama to hôtel misa bango bazo yekola neti tozwaka ba réclamation belé munusu batinyo mela libele loboko yo ezo fina mususu non tolingi bongo te soko za concentré na libele à gauche au melika libele wana esili donc stage wana ezali ko lakisa batu ndenge nini bokoyo ko mela mabele wana. Alors nous aurons des points stratégiques neti Château Rouge tozana 50 agents. Oh, tu reconnais ta bande. Alors, Batunanga, neti, nazozo bapel, belé. Hein, nazozo bapel, neti, na Lyon, ba monaki groupe moko, ezo mena ba mama mabele na gare. Wana Batunanga ite. Batunanga, il faut reconnaître bango, na ba t-shirt ya pembe, ba koma awana, vert, Asosameko. Donc, association des mêleurs du Congo. Hein, na se ba komi mystère. Wana nda association na ngai. O bazo mela na Lyon. Baza bato na ngai te na Orléans na zwaki bason wana pe bat na yebi bango ta mukete o baza na Lille bazo mela kuna na Cascade liboso ya centre commercial na yebi bango te nga bato na ngai baza na ba t-shirt na bango oye na badge au moins na badge c'est simple. Donc tokotia 50 personnes à Château Rouge, 20 personnes à Gare du Nord, 20 personnes à Châtelet. Na ba point stratégique nyonso. Est-ce que ba maman bazo se pénaliser? Est-ce que ba maman bazo benga yo si tout le kambolobi eza penda? Est-ce que ba maman bazo intéressé na makambo? Adi ba coup de fil tozo zwa na bureau ba maman balobi nzambe apambola yo banda kalawana so zwa ki ide oyo ne ba maman ba kufi na cancer ya mabelité. Tala to kufi si surtout ba congolaise awana poto cancer du sein eza nini? Ezali que libele ezo ba rayon ya moi ezo tout apo ba maman na été batika na mingi décolleté na ba bissé moi tango zo na mabele e formaka e formaka neto bien en silicone. Je l'ai montré au salle émission na expliquer parce que tous en temps mukuse yango e provoquer ba cancer yango mona ba kataka ba maman msu mabele ezo boma vraiment ça tue. Donc ba papa oleba melaka basi na bango mabele batika kaka bongo yango monike eza oubli faut na bango te ba misala mboko yo banini. Nous on a pris charge ya ba papa wana oyo bazo bosa na komela ba mama mabele et pesa bango ba cancer de sein biso sali association na biso. Alors c'est toi toujours tikayo le basuka pona comme association no ya komo lobi pona to la ba maman. Ba maman l'air est grave. Jeune garçon congolais, oh yebi komelaka mabele bien. Yaka na Saint-Denis, na 70, rue Anatole France. Na deuxième niveau, au coup de bureau, il y a Asosameko, Association des mêleurs du Congo. Gabon azana oyaye, Côte d'Ivoire oyaye. Bango babanda kala, ba poussani. Bali ba côté d'étape mususu. Biso Congo kaka. Ba destruction inutile banganda ba makambebele ha bakangi babar tozo melate est-ce que to kufi tozo lianta bate to kufi makama sérieux to lingite makama buzoba biso wana o eza sérieux eza vie ya ba mama. Donc ba mama tozo démarrer awa batonanga ba okota sur terrain soko moni bango oyeba bango na badge na polo ya pembe oye so bakutani c'est vite fait mama oye opusani pa mutu wana okitisika blouse muke ya gumbami ameli 1 minute 30 elekate mama o continue nzela na yo o continue au kene Château Rouge au kene musala ça dépend papa papa il paraît ba na tante tozo sauver bino pona cancer ya mabele cancer du sein eza ko boma koleka corona koleka sida koleka malaria abona sali tender
Merci beaucoup, chers amis. Restez branchés.